est-ce qu'il arrive à caper que moi na moi si au hasard libala à côté de Nanzela baza ku bangonde ba maman bana baba tami kunati ba kunkuna ndezandu nalobi hein comme bande ko na mibalo ebike omona ba pede mibalo mama za wa papa papa bala tu sais ba ndamba ba pede za ka mukito la tola ngba ko bana ba ko mso ba pede pour mibalo ma to mona bango te to sur la vérité mais to la tola ngba tu bana ba pede ba za ka mibale misa tout pour mona pede za qui passe mais non comme tu va pede ko me bele ba on ba la kana to ba ko ba pede tout sur la vérité ba ko me bele ndeni. Mais pour moi, on a pédé la vie, les couples, pour moi, combien? Oui, Papi gagne, tout le bel la vie. Tout le monde a mini, Papi gagne, tout le bel la vie. Ozui, Zalaka Muninga na yote, pe na kutikala Zala Muninga na yote. Papi gagne, tout le bel la vie. A Cambonioso, na maboko ya Papi gagne, tout le bel la vie. Tout le bel la vie, Papi gagne. Émission qui toko, oyo faut que l'on a pour pesa makambo. Yango te bisibino ki. Nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga note pe to kosala pe compité yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie pena ko tikala jamais ko sala moninga na yo donc tolo belande vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pena ko tikala pe ko sala moninga na yo te Papi Gen tolo bela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolo bela vie Mr. Siatoli nazalaka moninga na yo te Nazara moninga noté, Papi Gen, tout le bel vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux jours. Nazara moninga noté. Nazara moninga nayote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le bel vie. Papi Gen, tout le bel vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Topasi binombo te partout, bolanda kabiso na tolobe la vie officielle. Merci na fidélité, merci na confiance, bolingo bozaka na à travers bandeko ya bino. Na lo chaque fois na lingaso muta koti na tolobe la vie abimandenge wana te. Merci la grande équipe à tolobe la vie Washington, 4 fois prêtre, merci na yo honorable Eric Chimano capé des authentiques, puis aussi Agostino Massosa papa social. Merci na secrétaire Nabiso Elise Moranga. Merci pour la première dame à Lausanne, Balina Décor, Mireille Matondo na mboka na yo. Leo nazonga ni wade Mireille Matondo, Mira esa. Na mboka na yo, na mboka ba Boniface il est quoi. Joyeux anniversaire na moi na biso précieuse il est quoi. Moi na vie na ngai Boniface il est quoi. Ah, le Lausanne a 14 ans. En tout cas, plein de bonnes choses na yo, kola pena bien, kola pena na kibonzambe. Merci également à Ipei de Gokao, merci à Émile Bamba de Zurich. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, dans mon alisso sous Zinago de Makulusu. Ah, Zinago, l'artiste. Voilà. Le nom de Maxi Bondoé. Tout sur sous Maxi. Maxi, bonjour. Bonjour, et t'as la Kotia. Mon Macamo, bonjour. Et réseaux sociaux. Pourquoi t'en as aucun réseaux sociaux? Non, même pas, j'écrivais un texto à quelqu'un qui est en voice. Ok. Dans Noyo Kate, il y a mon membre dans la réunion. Dans Noyo Kate, on a essayé une émission. D'accord. Je le rappelle tout à l'heure. Alors, ça va? Oui, ça va. Dieu fait grâce. En tout cas, tu as une chose, moi, Mikolo. 3 semaines. 3 semaines, oui. Ouais. 3 semaines. Ça va sinon? Zamba Sangulo, Zobatela, Zopesa, Makasi, tout ça. Ils ont imposé la souffle de vie. Pour moi, ils ont toujours un espoir. Mais ils ont très très important pour les cas. Ils ont une bonne santé. Ils ont un souffle de vie, mais ils ont un coma. C'est ça.
Et ça, on souffle de vie, on va tous les jours. Tellement condition, on a comme ça, on a préféré na kufa. C'est aux autres pays, même nous sommes la santé la bilamba, balé sakayo, au mona kate, au tambola kate, au bela bano, quand on a une chose handicapée, bada kangama boye. Mais tu dois comprendre. Tellement pas c'est les cas bien ça, mais la préférence na kufa. Parce qu'on est ça, où ils aient un tout ya pour les camions, avoir la bonne santé. Amen. Yangwana. Donc le quoi on a des choses mi balé wana. Tout va bien. On dit aux aussi rajeunir toujours. Ça c'est que nos années. Nous osons à 20 ans. Nous osons à Balinga na ozo kende nous osons à Simba c'est que nos années. Ba sangolo. Ah ma foot on est en Zambie. Dango moni Bible sur la gloire des secondes maisons seront plus grands que la gloire des premières maisons. Mon na mokili déjà tant na d'ailleurs mokili mais tant na zara ko vana na mokili. Na za osa l'effort ya forcer na za la ka kitoko. Pona bata mokili ba sepila. Ce qu'on a kata nkolo, wa sebina ko la robeta ngai eloka mabe poke. Ba sola ngai ta banda koma ko azongla ko samba tenga nzuluka. Ti yango mo azu charge ya tongo midi pour sopara mafuta so na la lingulu kaka. So na la zo potaka pas comprendre que so na dina lo wa loboko wa. Nga mona biso ko ti défi. Parce que ko ya linga te que équipe ne pula. A toujours mutabakasi yango mona osaba. À part ça, c'est que la besoin de savoir une belle lame. J'ai nzamba de nature, j'ai une belle lame. Mon toit na a mes années molimo molimo ya malamu donc otobenga molimo ya malamu mona azalaka a dégager le mot sur mutata liebo tu vois même si ça na ngote au mona et même la kema comme moko boy on dirait mutu moko azana ngo au mona ba respecter au mona ba linga ye au mona ba mona kitoko parce que am na eza tellement kitoko eza ko attirer en fait. C'est avoir une belle lame. Toi ça une belle lame au mona nzoto na épée et ko zala zen et ko zala doux et ko zala pesé parce que mon lit mon aïe am na ezali posé ozo mona poni bibe parce que non moto ta mama bena mkola suka okene na esprit ne kene sika tourment pour moto ta na kata tourment moya zala la kimia exacte on ça appelle la kimia te moi pas ça peut paisible ça peut kitoko peut bien exacte ya mona moto na vie a passe au mona za elongi mususu santé mususu so nzamba sali ngola comme pambo mo santé bila ke moto nzamba sani aliki na vie na yo mona épanouissement mona so la kimuki akondi akomi munene azui mafuta azui sens bo santé bila ke non et le reste d'accord ko tungisa vie na e il a l'équimia avoir une belle lame donc c'est ça l'important dans ma personne à monter un mot ya bien nazwa te azala kana esengo na ka sourire atala la face atala na kozanga c'est écrit dans le boss la faut c'est quand même voilà frère Jeff Ifongue na personne bote frère Jeff bote mon frère Jeff Ifongue bote maman Françoise ou mais c'est pour moto na nzamba solo là en tout cas voilà dans la monnaie présence ça vient dans ya bon facile quoi parce que c'est facile quoi la carte mboga est vrai la carte est vrai na souhaite déjà joyeux anniversaire na moi on a besoin précieuse hein 14 ans d'âge ça c'est fait toujours 14 bougies c'est pas donné à tout le monde voilà alors Maxi to sali moi ba émission ebele mikolo et tous les cas je crois que est-ce que aujourd'hui retour pour l'émission on dans tous les sens aujourd'hui quand même retour non si dans un retour il y a bon sens il y a bon encouragement on a zippé il y a babé mais na nyoso na nzambe kane molongi quoi victoire toujours aujourd'hui malamba lobini nazui déjà les pambola liboso nazui on a ba maman moko aza na Belgique na groupe de prière linga tanga kombo na été à Moselle na Nzambe c'est important déjà on a vu na kati ya makambo bana bandi yango na komi na batu babondela rapona ngai naza na groupe maman moko akambaka ba prière na Belgique je salue maman oyebi na oloba moto na Nzambe ayebi na oloba alinga tanga kombo te déjà à tchanga na kati ya groupe intercession donc nayebi kata na déjà fatigué na bondelité na bato bazo bondela ponanga na comment on a déjà première bénédiction ba kenza ba pesinga ya munene na kati ya eloko na kati ya musala parce qu'il boso daki bitumelo na tongo na bili pour obunda ka yo moko lelo nzamba salinga ngoli na zuba to ba obunda ponanga donc c'est pas cadeau à donner à tout le monde voilà déjà les pambola boso na zuya ngona comme na ba ninga ya basala nzambe ba pasteur mso ba obenga na ko fortifier ngai
kobondela mpona ngai ngai oko nazalaki orphelin nazali na moto alela liboso ya nzambe mpona ngai te nazwi bato bamolela mpona ngai na biso ya nzambe nasi kolema otila yango mpe akomi na mwa 2-3 bato posaka oyaka ye moko eko mpe nazali moto moko atemi na yake na ye mpo vers nga mpona ngai donc il y a déjà avantage nango yango déjà wana déjà numéro 1 bongo du côté négatif bacritique bajugement silence ya famille nanga parce que d'habitude soit c'est une émission alors toujours c'est malanga tout le monde a émission petit mais depuis la bande ça va témoignage silence total voilà déjà ça tam sozo ozo sa famille Sony Tony je sais pas voilà t'as le cabon et là, vous avez des notes à simater. Dans zone maté. Dans salle 11 ans balingi. Pour les gens, ils ont monté dans la vie, dans la sima, dans la famille, dans la base surpris. Non. Mais ils ont même pas eu que la sima, dans la famille, dans la base surpris, non, c'est archi faux. Peut-être ténèbres. On va qui se peut être qui ça ça monte tout. Mais la vie normale, on vit vraiment la tambour civil, on a des gens qui famille dans la baie qui na salate. Grâce à hypocrite, na salama ma visa normal. Mais nzambeni mutu apesa bon pouvoir ya katanga circoncision na zalaite. Mutu na force à pekisa na vie na zalaite. Mutu na force à protéger na zalaite. Nzambe kana mutu protéger na mabenyo so vion sur la tambour ya malamu pene ya mabe. Ka ye mutu apesa nga makasi ka ye mutu bomba nga ka ye pe mutu lolongoli nga kaka ye. Conseil à mon touté, conscience à mon touté, reproche à mon touté. Pour que soit loba, mon qui me baloba na yokate. Dans un sac à oelinga. Mais quand ainsi dit l'Éternel, les bandits rattrapés, les bandits sa conscience n'a zéro tant que moi en ensemble. Qu'on l'accent alliance sur la zaka n'a mona ibana bomouane. C'est là où on a yoki. On a des choses qu'on comprend comme ça. Très bien, oui. Donc, ça dit, Nzela Nayo, on a simate. Ok, voilà. Alors, pour ça, on passe, c'est un très bon excusez ma femme, peut-être qu'on a blessé, on a lésé, on a surprise. Au fur et à mesure, on a avancé, au fur et à mesure, on a peut-être ma casse pour les chaos. En tout cas, aussi porté. Voilà. Alors, Maxi, je crois que l'émission te salit. Quelque part, est-ce que Crélo a problème? L'émission salit. La vérité, mais si quelque part, Crélo a problème. Même du côté camarade, déjà dans la famille mais du côté entourage na master na yo créer le moi problème si créer problème hein ce sont tout niveau parce que non mais parce que joli menga mukuna ndeko ya notre frère le regretté Riva Menga au bato sobayeba ki joli menga mukuna na London atindenga vidéo moko atindenga vidéo alobi nanga lobi papi genta la vidéo Maxi ndeko moka mobali aza ko s'apprendre na Maxi bon mais quand on redate vite fait kaza ini na juste je salue les mamans d'abord. Les mamans d'abord, ce sont les mamans d'abord. Où ils ont dirigé par maman Maxi Bondo. En tout cas, oui. Merci pour vous, merci pour cette force. Merci pour cet amour au Bolakisi envers Ngaï. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba Pambola Bino. J'ai vague mon message en fait. Mais bah oui, on a batika likaka. Bah au plus bazaki nanga te bake. Là on a tout à l'heure après la pluie c'est le bon temps. Na yebike et si quand on se bitumbe zalaka yebara la sema ngo victoire et fouizala. So lo kamala mo ezaki te bitumbe boya te. Tu sais les mamans d'abord oh non betali solo izala Yarit Mateta. Yarit Mateta Kalawa, abengaka maman pasteur Kimi Kardashian Irène Maître D, Félix la Baronne, voilà, il y a Lolo Lorine. Félicitations à toi parce que nous avons les 20 awa, les 20 mai, nous avons les membres de Moko, Richard, le couple, il y a Lorine, nous avons Giscard. On va honorer le 20, ça va, il y a un invité, au moins de moment d'abord, pour honorer mon maman. Malolo azawana nani musuna tangi kombote mama Virginie
na Suisse, na maman Mibali, maman Blandine na Belgique, maman Nicole na Belgique. Donc, naza béni, malgré il y a des hauts et des bas, nous allons continuer toujours. Vous voyez, maman d'abord, vous gardez kaka position, vous en avez, vous voyez, ceux qui s'attendent au tchabi sont beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit. Ceux qui m'ont dit qui étaient là bas quoi. Parce que Satan a tiré ma bonne idée. Babo kaka li banga na mbuma oisa. On le bien autonga na ozelo misali kama meti sur nous. Ah, li kama tombé que yo maman na ngaba bimina maman dawa bimina internet. Et ça que j'avais un membre mon qu'on a quatre groupe, avec quoi adhéré depuis mois de septembre, août septembre. Tina mois de tous avril mai. Tous akinaye. Tu adhéré naïe, tu continues naïe, jusqu'au mois d'avril. En fait, il y a une association, pas une soirée. La carte soirée, il y a une association. Il y a des années, il y a Mokazaki. Et tant que les adultes, tu vas faire connaissance. Dans les Comores, moi, c'est Zalaki. Mais il va faire les connaissances. On va apprendre et quand tu vas savoir comment la connaissance. Je l'ai appris 2 mois après. Dans la basse, dans la basse. Dans la basse, dans la basse. Bah, ça dit 2 mois après, bah, ça les relations à Bango. J'ai interpellé, je ne voulais pas de cette relation. Pour l'année. Pour l'année, normalement, ne ba indiqué ngai muto à sa relation n'a été seul de jola qui s'engage de qu'on a obligé comme ces relations n'a été. À reko ma connaissance tout le monde a bonjour, mais n'a côté parce que la 3e personne ou 4e personne même ça. Mais je ne comprends pas. Très bien. Très très bien. Muto à sa dignité, jamais quoi une relation muto la qui sont comme ici muto na relation aux yeux couteau. En plus on est qui si mal mon congo ya muto na. Là tu ne comprends pas comme non. Très bien. Parce que tu n'as pas la boya à mon retomber. Nous sommes à la sensibilité à recevoir un message de monter. Ou bien à l'esprit monter comme nous sommes. Na boya qui relation n'a même pas l'intention parce que c'est une femme mariée à la vie naïe, à la makamda la réalité naïe. Relation voilà. Deux personnes ils se vivent parce que c'est qui soirée na biso nous battre qui belé. Nous allons faire fête au contraire na so na nante. Dans des passer des relations moi je sais pas. On a apprendre que comment d'abord on apprendre vu que même la réunion on a appelé ça loi ya à part réunion sauf que vous avez camarade même réunion ça se comprend mais à part réunion vous n'avez pas le droit entre na kenda pas moninga to ko tambola to matel to kitaka parce que tout chose mobile na ko sepela neta mona ka mwana membre tout le temps vous avez na moi rythme ne moto yo ko memele rythme mususu et comment ba to be comment que réunion na bino donc on a vraiment des principes stricts que ceux qui à part réunion on peut pas se voir en dehors il y a réunion soit matanga fête ya réunion les camarades ils ont parlé sur les réunions en dehors de ça il y a pas de relation c'est pour éviter que ezalaki balobaki et mataki ayaki pa na ngata atonga kingatanga kutenga na tout ça parce que babiso baso tonga mboka te mona ka fréquentation mo ngabulu ka mokeboye pour ebimisi ba délire rebelle ebimisi ma mbebele net situation ekomi fi wana o bango ba biso na internet aza même pas adhéré na membre na groupe nanga. C'était parmi les invités na benga ba kotala o adin ko s'adhérer à s'adhérer. Il passait parmi les invités. Mais imagine toi que ça la relation c'est même quand on a ya mosco le retour et commis mobile ne azoya koleka azoba ke ngai na ju moi si na ye na pesier et fi wana ba commis moi na mbala ki lesbienne pour na zala ki lesbienne vu que la sala qui témoignage qui lesbienne ça pas de sens. Attention comme pas comme non loba. Très bien. Voilà pourquoi dès le départ je voulais pas de cette relation. Parce que je voulais pas que les retombées tombent sur moi. Parce que je suis une personne visible, connue, n'importe qui. Alors on a posé au toucher, groupe nana. Alors on a préféré que c'était pour protéger la couple, c'était pour protéger mon réunion et me protéger moi-même. Parce que moi qui était dans le bango, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui me parlait, je ne sais pas pourquoi. Et il me disait exactement ce qui s'est passé. Il y a un membre qui est choqué parce que le message que je lui ai donné, parce que et capoté comme maintenant, tu vois, moi président dans un pays qui s'est lingité, c'était un peu ça, discuter avec la membre mais c'est le Saint-Esprit me dit que mon ban sur TikTok, sur les réseaux sociaux.
Pourquoi il a mokolo jamais kosala yango jamais net so comprendre. Ngala so ayebi muto ya granda wa solo bazaka bien ba liaka ba melaka. Ngabe le Saint-Esprit me dit ça, j'insiste. Ça fait plus de 5 minutes. Nous avons maintenant kosanga tellement muta mimena kosanga kama mwana mikenda kosanga. Ala kanga na ya poto na famille zanga mbongo zanga moto. Nane ba na sukatele na zaka na poto. Moka pona makamani ya kosanga kosanga ngani. Ah, lokabo bieza muta. Asuka mabongo na vaina ngota kwanda kuizika. Tola muki mikoro. Namona mobile bing na téléphone pas. Diba na kufi ba chengali kaka exactement ce que j'avais prédit. Ya moi c'est ennemi et kokisa. C'est pas le problème, c'est pas ça. Et le ça et autolinga ba persécution et parce que bazolo ba plus clair na ba yo so ça ben ça to bomba réunion na yo. Qu'est-ce que vous avez avec ma réunion? Si vous avez quelque chose à reprocher, reprochez-moi. Ngane mnasala ki témoignage. Réunion nangé bandi na témoignage wa liposote. Réunion nangé bandi tant ba publier ba bina zandu mazaki chel na vie. Mais batona nzamba pesi bango confiance, a pesi bango motema bolingo bandi manga ndenge naza. Na passé langa. Dieu m'a donné une seconde famille. Pourquoi est-ce que la bino motema bi bozana boba keke bonibo bo ma réunion nanga parce que ils ont on a longola qui n'a pas réunion par rapport à principe à réunion ba respectabilité. Bo sangani bo ma réunion so bo mion bozwani. Est-ce que vous êtes conscient que réunion les hommes mérité et koufa? Vous êtes conscient et c'est que vous vendez bande ko bo landanga. Réunion langa eza réunion pour nous souga bato. Mon soit na kati réunion langa azwaka lisungi. Nzamba osunga sunza mazongite na moi de jeto ke tchango suna Kinshasa. Surtout batakisha bazana ko besoin makasi. To tchango pe na Kinshasa les mamans d'abord écoute à Kinshasa. On est posé dirigé par notre ma sœur Niclette. Depuis Kinshasa, je salue. Na botan ba comment mboka ba besoin de moi discrétion. Mais vous ramenez ma fausse rumeur. Vous condamnez ma réunion parce que Ngam Nazaki présidente Nazalaki lesbienne parce que c'est un peu ça ma répercussion tout le monde on est commis parce que le message mis devant tout le monde que témoignage yo moko na témoignage no lobayi ko zaki lesbienne yango mwasi na nga ya commis voilà na toute une question moko est-ce que c'est facile Kotika qui est lesbienne? On répond rapidement pour notre mouton. C'est pas facile. Pourquoi on ne peut pas ça moto à Zokene ou à Lingakene? La moto ça une de la qui est pas connue. La facilité pour nous. Donc, ils ont facilité Kotika qui est lesbienne. Est-ce que c'est facile? Et plutôt, les lois, ils appellent un bateau, ils ont lesbienne. Si, il est belé. Tant que nous avons ça, nous avons qui m'a chéri. Nous avons appelé qui m'a chéri pour nous avoir conscience ou à ça. Pourtant, nous avons un français à lesbienne, on a lesbienne. Mais il y a une époque où on a qui m'a chéri, qui Karine, tu vois bien notre collègue, qui Karine. Et bien, ça inconsciemment. Si on a bien un thème qui lesbienne, on a les lobétés, on a ça la montée. Nous avons bien qui Karine. Moi, on a qui Karine, on a mon Karine, on a aussi ma banjo toana. Et on a qui lesbienne. C'est quoi ils ont monté au dans le monde. Alors, et là on est c'est-à-dire est-ce que Koki peut avec tes efforts bien sûr, est-ce que Koki ça le moins effort mon boité. Donc le ligne là qui s'abattu va éviter Nzela qui est lesbienne parce que moi le déjà c'est pas facile mais yo nzambe abendu abimisi côté wana kona alors yo go sala ndenge nini pona lelo ko laksa batu autant so bolinga bakota lelo po betam so ba na beso bakota et là on a ça pas des avantages quoi et comme son autoritaire après cette vie là on va reprendre une vie normale tu auras du mal à rester avec les hommes on est le côté négatif on a fait ça oui c'est là qu'il a tenu la relation plutôt et comme ça autoritaire donc quand je parle avec un homme au moins voilà
sorti de l'ex, je te parle comme ça, je te crache comme ça. Au supporter sous ce pouvoir, il y a mon bali, Nico Naote. Moi, je sais que moi, je suis gang, je suis un démo. Pouf! C'est un testel. C'est comme s'il n'a pas droit. Et l'on a soumission. Et l'on a soumission, et l'on a respect. Et ça va des avantages de moi. Et changer forme à sexe. Un autre côté, en fait, sexualité, en fait. Bon moto, ça ramène. Et l'on a un zamba, mais biso. Et même on a ma camusous. Oh, t'as un jour dans la position, on a un qui moi si, tu vas plus te retrouver. Parce que tu as allé de l'autre côté. On comprend quand même. Très bien. C'est un peu ça. Ils ont des avantages. Parce que l'icône en haut, surtout le restaurant, on n'a pas si bisous aux obota. Yo zo mona posa dit to monya normal ou ça choix viwana. Parce que là le mec ba yebisio que moi na commis homosexuel. On réagit bien. Ou là la mec na la mec ba singa Michel-Ange na commis au boy. Parce que auto ça là-bas ne soit sali. Bon on donne que c'est pour moi. Ata bana ba on a te kan on donne ce qu'on a. Bible dit que non. Au Kofu, tu as les sous jusqu'à 4e génération. Parce que tu as la génération qui les bien, on a qui pédent et ils ont dit maman. Ce qui, par exemple, dans la 3e génération, comme il y a des gens qui ont la 4e génération, 3-4, ils ont dit maman. Ce qui est niveau où tout le monde a tout le monde a l'alliance, il y a plus de 4 ans. Et Bandaka, il y a 4e génération. Il y a un peu de mon papa a fait la carte, il y a un sika qui a maudit. Mais au lieu qu'on a la première génération, la deuxième, et même si raté, il y a la famille, on va la carte pas si ils sont en train de payer tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas, il faut que les athées. Vous imaginez que nous avons Abraham, tout le temps on a la Bible. Abraham a dit que nous sommes la liberté, nous sommes esclaves. Est-ce que c'est bien? Nous sommes les Hébreux, les Israélites, les esclaves. Pendant 400 ans dans un pays. Si on a vu par la Bible longtemps, il faut que la Genèse longtemps. Abraham, Israël, Abraham, c'était Abraham qui était le père de la nation. Abraham. Que mon peuple aux gens libota na yo ba israélite ba hébreu non ça la bango ba esclave ba kokomba ba ça ba esclave pendant 4 après 6 années 400 ans. Mais Abraham tellement mon azaki pire nzambe ba benga le père de la nation na si la bossa na niti la solo on a Isaac ou bien à Jacob. Je suis sûr que bossa naka. Mais si on tangi na bokita suka na on a tout à Isaac, il y a Jacob, ayo bota Joseph. Na ito souhaite combien de générations c'était après? La vie dans ta 4e génération, la 4e Bible. Mais et bien batanga c'est ba Bible kwana. Nzambe ye moko alobi amodie bango. Na nyoso za ko le kabina ko rendre bino esclave. Mais ils ont eu 4e génération. Et qu'il y a Isaac, Jacob et Joseph. Joseph Moutou, il fallait botama. Ou on colo a tchaï 4 nae, maïe l'épée bolima papa nae, pour ma fouta et ma tabandeko nae, pour Nessani et mes mabango, batekae, à se retrouver. La 4 prison a interprété Ndoto, Oyo. Et ça n'est et l'on est la prison et même la Katia Égypte. Tout ça là, tu vois les plans de Dieu, ça prend du temps. Nous avons besoin de frapper, nous allons penser ça tout de suite. Il est riche en bonté, là en colère. Il prend son temps. Azo maudire Abraham. Abraham il va vivre pendant combien d'années? Isaac a vécu pendant combien d'années? Jacob a vécu pendant combien d'années?
Puis Joseph, vous voyez qu'on enlevé, il a 6 ans. À combien d'années Mobali? À combien d'années tout? Donc, ça nous a ça combien pour que nous ayons rattrapé ma lobanaï ou albakina Abraham? Il y a beaucoup qui a formé Joseph. Pour dire que nous avons formé, il y a un temps où nous avons Joseph, la famille, nous avons Seka Makasi. Et vous, le papier game. Tous les Joseph, la famille, ce sont des malédictions, ma famille n'a pas été. Oh. Je vous dis la vérité. Tout dans la Bible est bien. Osa Joseph. Mais après Joseph, comme on va en Israël, en Égypte, Mali, Vanda, conduit. Peut-être la suite. C'est la suite qui compte. Qui compte. Motoranzamba solo. Peut-être la histoire, t'es suite, n'a pas salini. Pour Joseph, bon temps, bien ma commis. Bon, on a pas cette histoire, il y a Abraham. Qui n'a rendre yo, dans les botans, on a descendants, on a esclaves. Même ma grand, il m'a bossana. Soit pas Isaac a bossana. Soit pas Isaac, Jacob pas bossana. Mais ce qu'on a il fallait créer Joseph. Pour Joseph, nous avons créé. Na plan na yé. Parce que la Kakiba na Israël qui n'a comme ça même esclave dans un pays lointain, quelconque. Maintenant, il y a beaucoup. Vu que Israël, les Hébreux, sont puissants, les pauvres, ils sont en gamme, ils sont en gamme. Mais l'homme de la parole a promis qu'il va faire il suppose ça là. Ceux qui ont au foot, tu les payeras. Que les conséquences du péché existent. Le salaire du péché existe. Tu peux demander pardon. Tu peux te repentir. Sache-le que tu finiras par payer. Alors, si vous avez qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il me l'a quoi là? Comment on a si on a bateau, on a un quota. Au côté, il y a un même la carte n'a lesbienne. Ma déception, c'est la rate. On va voir qui me déception, mi bali baleki, mi bali bazama comme mabe, mi bali bazali boye. Ma déception, c'est la carte. Joseph, famille n'est pas maquillée. Était qui est? Et quand ici en Égypte. Dans un cas, parce qu'on va comprendre, on a l'oba. Ok, ils ont plan en zam. Souka nango, bayaki balié, bameli, bavandi, babal, babando bota. Jacob kuta kufeli wana, bakundi. Mais souka nango, après kolia, Nzamba a une carte piège en Zambie, a une carte 7 ans. 7 ans de bonheur, d'abondance, 7 ans de pauvreté. Mais le monde tellement kobanga. Kobanga ka 7 ans wana, a l'andi place tala. Nzamba bolingwa. Balobi mokimo mobeta makina nzala. C'est-à-dire là où il y avait tous les Égyptiens bazalaki. Tanda menda sala tala, nzamba nga chamut na piège, tatubanga nzamba. Game. Azui a commissaire ministre. Ce qu'on imagine sur Ozaki hébreu, nous allons mettre mokimo biba. Mais bah il faut qu'on moins en France. Nous avons premier ministre, on a babi qu'on a collié comme les Congolais. Au Sani. On va na Brazzaville, on va kuna kutu babi bazo ma Congolais mais pour premier ministre za kuna aza Congolais. Tant niveau nza malbaki na kobeta peuple Israël. Abete kana kata Israël. Tu vois ça ba Israélite ba Kenya qui comprend na bamuka mususu ba bana ki. Donc Dieu était obligé de mettre le monde entier dans nzala. Monde entier. Population sur Israël va venir au bord de Bangunda, Babala, Babota, Bota, et sa famille. Pour nous aller s'aller Kanga Bango. Ce qu'on a moqué, on va jouer comme Moutoumoko. On attend un Israélite, on va bien Joseph, à commissaire ministre. Ce qu'on est dans le moqué, on va avoir intérêt. Si on avait pas de la moi, on a fait un peu de premier ministre na Brazzaville bien na poto wa eza de ko na zero so boke opesa même lora olia na ovanda bana ngaba kufa na okumba bana na osani na ya dosani na ba Israeli ba keneka bota ba keneka ba moka musu ba keneka bota bota tal niveau nzamba za kaza pour ba ke mais so comprendre comme na bon tal niveau a beti monde entier na nzala ka pa kanga liboke bo mandaba ki vous les Israéliens na comme ça ba esclave. À quel côté on iska maduso so bata maki abimisi ba moka la abeti mo kibananza la presse so Israël la abimisi ba yeba mbango Joseph ministre ba kota ba ne ba vanda ba espace ba ne la mo conduite ko la pese ngo ta na pese ngo ba lié ba meli faran ku farate ku fi allez pour la ina kata histoire ya ba égyptien matin ka ba na Israël ba esclave
est-ce que bateau bakimaki nzala ezalaki ba israélien ba éthiopie bazala été tout solo là kaka poni ba fa retrouver ba esclave to suka na to konyi mukomso kaka moto nzamba osani solo là so kaka ndeli bango fallait ba se retrouver ba esclave nzala betaka na Israël betaka ki monde entier on le betaki partout na nzala. Donc c'est-à-dire que le Congo peut aller qui pour na Égypte na olia c'est plutôt à l'époque na yebité ceux qui angolais zalaka et qui na ki kolukablo ka olia ceux qui bamboko za pemela bango Égypte Soudan et bomona ba nyoso ba Israël donc ba kene kolukelo ka olia mais comment tous ba kene ba bima qu'est-ce qu'il fallait bango basani ba tikala comme esclave parce que zaki nzela on nzamba bongisela bango à préparer la terre qu'on prépare mon moko kabaki na ko ben na bino ba ben ko muchopo biscuit bazala na ba na bango ba koko na bango parce que tala yemoko na tala niveau na Jacob yemoko et Bembene s'est retrouvé esclave na kata Israël mais tu sais comprendre au komi et c'est akufa kuna ba kunda étant qu'esclave à se retrouver kuna esclave parce que imaginez-vous yo vona nanda kuna lobiki ngana za Joseph a famille nanga ngana benga ba Joseph boza ba piège ya famille. Dieu lui avait créé juste pour rapatrier, pour ramener tout son peuple là. Nakati ya likambo ya nakaka bango des années na Abraham. Qui n'a comme sabino ba esclave. Na ko humilier bino ba israélien. Ba comme boza peuple puissant na réduit en esclavagisme. Ndego la créé là Joseph. Après Seigneur surtout à se retrouver na prison kufi na boloka kufi papa bango tout. Nicolas nous a la 7 ans, 400 ans. Alors 400 ans, 400 ans. Balela, babelela, baganga, bamituna. 400 ans. Nenga 400 ans Abraham, ça fait 400 ans, ça fait 4 jours. Malgré pardon, malgré bongi ça na bonanzam, mais le quoi ça la kaki bango que vous allez payer. Ils ont fini par faire quoi? Par payer. Avant le 400 ans. 400 ans, tant que 400 ans qui pile poil. Moïse Mourabim. Yebisa bango na yoki ayeko yoka après 400 ans te soka pesi punition na lingaga ya mo la sala ki mutu likamu ato sumu kinaro vu que c'est bimaki mabeni ka so sa bimisi ne azongi sate na so ko mabe nzambe soka sa bimisi liyo azongi sate le quoi sa bimisaki eki Oli pambolino za retardé pour la lisumu ten nzamba ça son nzamba ça promettait quoi soka ça lobia ça lâcher mais yeba que yeba ka ndeko tambola par rapport yeba ka ndeko tambola parce que azabi bebe kaza mwana moto te pa yeba na kosa si azan zambe biso to bosa naka biso to buyaka pe biso moto zonga sa makam na biso sima ndeto ba makamba ki lesbienne tan na yeko sera na mali na âge je sais pas sur 18 ans 19 ans qui lesbienne non j'étais jeune. N'était ma copine. Qui carine non, mais les pommes avec moi na banela kayo. Ceux qui ils ont quoi la moto oyo. Na ben un terme à poser un de salamaka. Ah qui carine. Peu importe raison non PC. Ils ont quoi la moto oyo. Moto ça qui ndumba. Il y a haute gamme, c'est-à-dire abimana ba ministre, abimana ba PDG ça 5 6 000 balles ya batambongo. Pour ba sombe la ki ba jeep abi za ndumba te. Pour na ye ndumba les affaires à télémine à balabala, on peut payer $10. N'a-tu pas comprendre? Si. Pour un sac qui nous met un jeep, vous bengi madame. N'a-tu pas comprendre comme ça? Ce que pour un télémine à Paka Juma, alors que 2000 francs, vous bengi ndumba moi pam. Il y a quoi ça ba jeep azan ndumba te. Mais azan ndumba, bon masqué en haut, il y a ba jeep, na y a 10 €, on se va foutre pour avoir les sexes. Leur sexe est payant, bah, on a le même rôle, mais prix différent. Il y a un rôle qui on a délire, il y a sentiment. Pour nous pimenter sexe. Peu importe les raisons, on a ça qui est lesbianisme. Pourquoi on a moi, c'est ça qui est lesbianisme. Tu comprends comme ça? Très bien. Donc, on a vu que je le faisais de temps en temps, n'échanger forme. Il y a un peu monté au sein qui ont raté, vous avez 16 ans, 17 ans. Tu es passé par là, ma soeur. Yo pera uzako ninga bakarine na bakarcho na baba tamika za karine nga ngaba simanga libela na ba 10 ans ba 11 ans pa ya mamuke. Je sais pas si elle est toujours vivante Sali. Ya mamuke. Ya quartier. Ya quartier na uti classe ka ba ya mikela. Libela ko dango za pété. Pourquoi ba mena ba bela na mo ba reta.
Yéwana na uniforme nanga. Azwanga ma chérie. Oui, parce que pour moi, mon cœur, tanti, c'est ma chérie nanga. Beaucoup sont passés par là. Tamusuyo Bossana, pour Tamusuyo Loko, comment les Gamibalo Bandobota. Mais ce sont des liens que tu as créés indirectement sans le savoir. Tu vois, le nom mis Somoto. C'est quoi, à l'époque, début, le goût de Sodome et Gomorre. Maintenant, on vit dans Sodome et Gomorre. Voilà, tout le monde Sodome et Gomorre. Comme ça, tu vas tout à l'heure. Mon frère Papi Gen, oui, que ma somme est comme un belé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongé, tu comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, Songili Susu. Sodome et Gomorre, Songili Susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kobo mana lokola banyama. Sodome et Gomorre, Songili Susu. Sodome et Gomorre, Songili Susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kosa sana lokola banyama. Basi bakoma kopima na basi. Mibali bakoma kopima na mibali. Bato bakoma kopima na banyama. Tala ndenge moto abungisi maele. TikTok ekoma terrain ya koswana ye. Règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu Masia, akoya lokola moyibi, moto akuyi bate, soki akuti yo na masu moko tikala e, erango yo tika mabelanda Yesu e. Soki akuti yo na masu moko tikala e, erango yo tika mabelanda Yesu e. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome et Gomorre, Songili Susu. Sodome et Gomorre, Songili Susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama. Merci pour notre pasteur ou frère Jeff. Frère Jeff Fongé. Merci pour ton ensemble. Jeff, mon ensemble. Nzembo kitoko. Aosolola. Donc Nzembo kitoko, merci papa pour l'ensemble solo mais. Alinga womingi hein. Ngapa na lingi mingi. Alinga womingi. Donc du coup, un jour tu es en Belgique. Pas de souci. On tu vas vendre votre salle émission. Il savait. Voilà. Donc du coup, les lots pendant ça qui on les qui démontent Abraham na Lot bakenda ki na Sodome et Gomorre. Pardon. Tant l'autre qui est Gomorre. Pour la yé zaki mboka moko là où il coule le miel et le lait. Parce que tant bateni la terre était vide devant Abraham. Mais là-bas, il y avait un autre village. Il fallait pas Panzana. Abraham a tourné l'autre. Au poni wapi. L'autre a tel place Abraham a tellement qui désert. Il n'a pas été. Attends, il faut la monnaie sur la maison là. Abina poni. Il n'y a pas de danger. C'est pour tant que Babi a été moko a comme qu'on a abali. Boti. C'est-à-dire, ils ont quitté.
pour les autres lesbianisme comme un boy parce que et banda kana kitari bao batika ki yango te ne ba koli na yango c'est bango ndenge ba komba lesbienne na lelo bano bazaki miki wala bana uzonga bakari bakoli bao batika bao bakola ko la biso na kikari to développer to ke na ndenge yango to ke no évoluer ndenge pe biso to ke no kolisa ngoti ndenge le komba bana ba lesbienne otoloba c'est facile pour tika facile moi j'étais toujours dit il y a pas bon on a masqué en côté je le faisais de temps en temps pour pimenter ma sexualité faut la balikambo est solo la raison pour te dire que je n'ai jamais été en couple mais déjà nzela wana non est-ce que c'est facile pour tikango ça m'a jamais dérangé moi parce que pas ma préoccupation dans la tête c'était pas ma vie là tu comprends peut-être qu'il y en a que ça facilité parce que c'était pas ma dépendance. Je dépendais pas ça, je vivais pas de ça. Il fallait que ma copine moi si, ce que zate na ozala bien non. Ce qui c'est que c'est mon ami moi si faiblesse moi on a profité de ça bien ouais. On peut rester aussi dans une relation de 2-3 jours 4 fois ça dépend et puis ngamoka dans le rien comme ça on a abandonné. Ce que vous appelez somme. Exactement indépendance, on a toujours compris comment que oui. Je suis envie dans la moi l'ambelanga ce que langa basani a compris la nganda de madame quoi. Tiens bien. Question question pour biso doit battre. Pour ya mibali bazata. Mibali bien on va combo wana. Ya basi ba bien on va combo to sola, hein. Tu vas comment lesbienne va pédite. Voilà. Bon quand il y a qui belle ngo masque pour ça mon père. Yo ka te ne ce que no netinga, hein. Na ngo neti ce que no ka neti mo somo. Ce que yo na monde ngo somo la terre. Moi mlenge no ndé mo ngai. Dans les interdictions à qui les interdictions à tuer. Vous avez un zambé na jardin de Daipsi Adana Pesio Bokondi Kola Nyoso. Mais Mbouma on dit yo Mbouma wana. Qui est au milieu? Kosa nini? Kosimba gozote. Soki nzamba yebisaka na yete na ndimi te ka dan ngaki osimba. Les interdictions à tuer. Bon poni banganga bazwaka bato basala bato ba retour. Kana bikilo apesio. A peso bikila ona yebike muko na ponsa abeto 12. Ayiba yo makolo. A yaka na bikila wana. Mais tu comprends comment on va. Pour dire biso ba mbongo ba mande ba tina soka ba intéressant be ko telema wa te. Mon route va télé na ba fait ses contraventions. Comment ça? Et pourtant c'est bien noté que à côté les matés. Interdiction de stationner. Limitation à vitesse. Mais yo mo tala bi monta mo na ngate. Limitation à vitesse mais apprécié. Donc ça va bien deli soki ba okanga na ntene bandelier. Au moins on est yo yanking. Ya ba kanga te. Soki swaka mukolo bakanga ka osuko ndoko komotala eso na sala na ka soka na garaki na ka pembe nyawa garaki na nga vraiment vraiment la garaki na ka mes voitures qui fourrière te tu comprends un peu ce que je veux dire parce que tout ce qui est mauvais attire point ni Satan za ba fa lebele pour le ko to ko luka ba kisi po biso moto tie ko mbo Satan to tombole ngo makasi tous les cabouilles Satan, tous les cabouilles Satan, tous ça la bouille Satan, tout ça la bouille Satan, tout la rajoute de la somme était Satan. Tout bon ça Dieu le créateur, le tout puissant de tout l'univers, qui est au-dessous de toutes choses. Est-ce que vous avez que même Satan n'a sambaté? Est-ce que vous voyez bien? N'a pas biso sur la samabila, sur tout le bas au Bible commis, malheur à la terre. Donc Satan n'a biso na Satan biso tout ça to potana o ok l'enfer on a ngatu pona ibiso na tozala ato bundane na yeba boke biso na seto tozala ne ayemo plana sambate pour ça va comme bibo tout na biso babake Satan est bien ngote la Bible biso attire liboso sur le chemin entre la vie et la mort le chemin de la vie ezali où elle couffe ezali pour ça la choix tu fais ce choix pour aller même yemo on a kati vie à muta s'imposer te avec quiconque croit en moi ce qu'on dit mi kaka ce qu'on dit mi na oyete
Alors qu'on me casse pour naza nzambe yo pena papi faut qu'on dit mangai je m'impose. Non. À s'impose quand la bateau y a pessimission. Oh bote ba benga ba ange, la voix de Dieu. Oh tinga maka Jonas. Est-ce qu'il arrive à caper que moi na moi si oza libala akota pe na nzela na baza ku bangonde ba mama bana ba baba ta mikunati ba nkuna ndezandu nalobi comme bande ko na mibalo ebike omona ba pede mbala mama zawa papa fa mabala tu sais ba ndamba ba pede zaka mukito la tola ngba ko mbele bana ba ko mso ba pede pour mibalo ma to mona bangote to sur la vérité mais to la tola ngba to bana ba pede ba zaka mibale misa tout pour mona pede za qui passe mais là to ba pede ko mbele ba 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 kana to ba ko ba pede tout sur la vérité ba ko mbele ndeni. Mais pour moi, on a pédé la ville et couple pour mon bali boy. Tant que nous avons attendu, on doit combien? On n'y est tout. Bah combien les pédés au moins après la mon bali n'anzela mon bali n'anga est à pédé. Pour motiver les comme ça mon bali pas qui mon bali comme à pédé. Pour pas aux mon mon bali. Au sommet on combien la vie. Mais toi là comme à pédé va comme bébé. Bon tu vas comme bébé ndeni. Pour pas comme bébé c'est pour pas mi bali soit mi bali te va comme bébé té. Parce que mi bali va soit bon ba zakawat. Le monsieur, le directeur en costume, le monsieur en jeep, en veste. Tout ça, c'est là. Les villes, bazara mouké. Le va comme bébé, maman, 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 banane. Tantu, on tombe là, jeep, banane, on même, bazara, ma petite nanga. Mon argent, ma petite n'a été, ma basse n'a été. Tout ça, c'est là. Mon argent, bah, ça n'a été. Il y a un gabango. Bazara, bandaka, ma bala, bien sûr. Les lesbiennes en panne, les mamans des enfants qui sont lesbiennes. Vous excusez les lesbiennes, mais je vous dis que la vérité, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand la mingi tenzamba au mona, ba on dokanga bona ba hotel ah, mi ba dokanga. Mon dem papa yo banda oyo. Après si mbanya surtout makam. On arrive à courage yo beta. Bon moi ba mbula na moi ba beta. Est-ce que papa a raison? Yani. Bamba lobi. Wala talivi na ina mwasi na ina bana na ngana we bande na kachwa na zate amona ngana mwasi na ite amona ngana mwana mwasi azolo bate poza randet pona akize yo ke boza bakamani fona mona bino mibalete sko so na mona bino mibalete comment on va keneli kamo papa osala po yene mtalakisa moninga na preuve amona ngai jamais ki camarade wa okumisa wana maxi yo mtopesi mwasi na mobala lesbienne atikala ko mona jamais ngai na moi sinaye na l'autre fille lesbienne ensemble ni na nzela ni na otambola pour moi on a accès de mon son africain ta muto te bilo ko se retrouver na relation na ndeni na to so kamba kamba mais ngana za na ba photo na ko la game na ba film oye mobile wana na ye na soit des filles à dengi ya lesbienne na moi c'était ba van bazolia ba omela ba seka a sombela na fille na lesbienne parfait a payé 50 €, a proposé partout sur la kuna bango. Mais non solo là. Sur le coup la moi si aboyi. Il y a lesbiennes on bien lesbiennes aboyaki partout sur là. Ndé moni comme Mathieu Kiti et Maïti ba réseaux sociaux. Ce moment ça ndima ki ba bima ki na yo ebisanga. Non moi ça za yuma. Ce ngama moi ça pena ngai fi wa ba wana lesbienne. Fala beta pena moi ça mobile magoda kitoko. On filme bango chose chantage. Comment là il est comme moi ça ndasa ngamo cheka go. Angayate ta on va toujours expliquer to bisobo ne ta na sabe pena bene ah bon on le bina olia bo no do yo ngozonga mutu na yo mo tata na leyo ndeka pena ota mwana vie na lela na mobali na lela mwasi sikola zo mobali na filma yo pour que ça ça délire na o chopena makasi na o filmo sikola na komo lelo mo standa na nkoso ni mo bana tota vie so meki na ba preuve ya couple à 3 to sa ndeni ndai ngayo fuwa munoko na ngayo lo bate. Tout sur la vérité. Parce que nous avons bêtise parce que toi tu fais ta vie tranquillement là moi on a la camarade oh moi je suis salaki Jessica on l'a non la muki le kola bobeba ni kuna oyo lobina la ta maxine nzoto na yeko sambisa ye o sambisi ngai te papa o sali kaka ko bundisa nde Eve Nzambe parce que le baby yo moko le ka télévision ba ko za lesbienne ba keso ba mona vu que na leka na lobada commission yo mutaboye na mwasi na ye pour moi c'est comme asali kamo boy il faut pour la tanga nzoto donc ko la nga asala ki lesbienne na sala na meme ko sa lesbienne yos
est-ce que c'est juste? Et le quoi ça les a juste? Jamais. Parce que le film attend Gamoko. Nangala ça d'accord. Ngande mnasa qui témoignage. Comment que zo maman bato ya mikolo bazana bana. Na ba koko. Boche bango pe na YouTube na ba miniature. Que soit déjà autant la groupe Maxi c'est ba lesbienne, ta la groupe Maxi a beaucoup la ba lesbienne anda kone asa ka ba cha. Pendant que Maxi moi zo combattre na molimo wana. Na ngamo na zo combattre molimo ba lesbienne na zo ko bango tous les jours. So ça qui kama kito na bomba. On peut muda chaka pe mundu ki la mkongo la mkongo azate. Ndi na vandi bo so se mutu kana lesbienne na ndi. Qu'est-ce qu'on a content on peut que les gens aient noko. Noko pe la yaya noko. So na ban na ABC mundine na otabino na caméra bo so na Maxi na zaki lesbienne que la bimana ba fina on dit manga. Parce qu'on a robimango pe mobali. Mobali moi c'était mobali na lati sa ba ba balata ba se vote balata ba talon na ba jeep. Na ba mini pour ngalo ko faut ça sexy. Ce qu'on y batté, ce qu'on a beaucoup la bonne ensemble, tienga centre va parler. Ce que le combine au salim papa oyo sali papa Roger excusez-moi natanga kombo le sous. Oyo sali na kati ya YouTube. Attends les mêmes na posa tika. Ou bien bonga mamoni modèle de bambinga mabanga bino na peuple congolais. Awostika. Pour mon neno mo sali nganta mo besu. Bongo ya kokauka. Pour contre na moto. Oya ngama ko na volontairement. Bo papinga boye. Beaucoup de gens ont bêtises dans les en max. Bon, bien que les lesbiennes, les lesbiennes, ils ont mérité la fin dans la communauté congolaise. Aya ko fingi sanga ne mission yangwana. Dans le coin naza lesbienne, cause na groupe ya maman na ko kambate. Donc on a zaki lesbienne, le ko maman pasteur. Pourquoi pas? Dans surtout la question. Nzamba sala grâce na yego. Bon ate o mutazaki nduma lo ko mo sel nango moyibi. Vous avez balade le leur m'a évangéliste à mon nez ya solo. Ce que yo Nathalie peut la caméra. Nazo le belo mon boy. Papa Roger, je t'envoie ces messages. Toi et ta famille. Ça dit ta femme et les amis de ta femme là. Oh bino boyo potanga na réseaux sociaux. Osko mutsa na nzebe mutao loba. Na kombo nzambo asali kona si. Ceux qui na relation na likambo yo loba na réseaux sociaux ki nga Maxi lesbienne. Na BBC Balana, j'ai participé à tana goutte moko na makambo yo bimisi na réseaux sociaux na sengi nzambe na bomoi azwa yo azwa nga aza mwasi na yo azwa na camarade na ye acha biso na balance na senga ka justice nzambe tozali à 2020 oyo 23 oyo ici la te mabolongo oyo soki nga na yeko sa témoignage na nga pona pesa yo gloire po yo sambu sanga lo banzambe wana kosa papi game na a comprendre que eza mission nzambe soki ya Monica beka nga bundisanga ay baka obunda na ngate a obunda na muto saini o atindi nga na osala musala o musala zaki ko apporter évangile ba o bande ko na bazana kati ya vieux na basani batika bazo sala ngo babima parce que eya na ngona eloko te eza na ngo vanité de vanité na yaki na ngote po finanga na yaki na ngote ya boni bakangami na yango bazo sala na ndaka mabala donc du coup lelo on le dit que na yo sali na réseaux sociaux parce que ozaki lesbienne pour na nini bozo talanga kaka na liso ya kala suko boni et le sexanga na ville les années game na biso à chaque fois les gens viennent me montrer du doigt et tomba déjà nzamba sa longo la ngisika wana tomba ko benga moi c'est ndumba na réseaux sociaux maxa ki tienne la ville nzamba sa bali saranga comme na sina balaka na portrait madame Intel na bali na 2008 bozo pendant sango ya kindumba na 2019 ta au niveau nzamba sa longa na identité wana tika masumo na kana on me bona mwanzamba na yo pesa témoignage na vie on a tika mo ça fait des années oko te mutakanga ngai azate muto na preuve azate n'avez pas obligé ya koloba ngote on se comprendre comme non loba très bien d'abord ça peut dire ba pasteur so ba comment ka osala ba église aya zane ka 5 les pasteurs na ye boyebi te ba violence on violé ba na quartier wala ba kenda bon ba papé ba tante belé ba zaki ba violeur na ba quartier mona mona ba ta kota so melanga bikate azala mo studio mona ngayo pesi mikata ba bokenda wa biso bobongo mata bobongo ma est-ce que vous avez ça ba na télévision que et le quoi les amadi savoir cette courage l'un des problèmes
bato bamabesa ya solo bato babongami na ndenge ya solo baza moto na nzamba osolo mais courage wana ya koyebisa motu ke nazalaki ndumba tala vie ya kindumba epesanga basopisi tala vie ya kindumba esalanga boye tala vie ya kindumba mpo nini toyaka koloba yango te toyaka kolobaka makambo ya satana tous les pasteurs sont des saints ce que bato nzamba bible dit que je suis venu pour les gens mauvais bapêcheurs oyo nzamba asala mosala kobongolesa bango ntongo midi pourquoi bato na bazalaka wapi po bible dit qu'ils sont guéris à cause de leur témoignage soki bato nzamba osala bolamu wana oyo bavie ezobongwama pourquoi vous ne témoignez pas yango moni lelo makambo ya satana eleki biso na makasi pwani parce que toomona bato baotambola bambongo ya kisi baobeta tolo baosala badon vi na bango komi koinfecte biso bana na nzambe ekomi kopousse bato bazala kati ya l'église babima meme bapaster mo bakoki kosimba bakisi balingi kozala na vie oyo bato wana bazolakisa bakoki koinfluence biso mais pourquoi biso bana nzambe tokoki koinfluence bato te ndeti nga na beteli so na mpona koinfluencer moto moko azotala dénoncer moto moko c'est possible tu peux sortir dans la prostitution tu peux sortir dans la débauche tu peux sortir dans la homosexualité rien n'est trop tard rien n'est perdu c'est ça ma mission exactement pour moi oui c'est que Maxi Coutu je m'emballe quoi là c'est bien terme bana côté les couilles dans le babon hein bien très bien félicitations je m'emballe na zata kunate parce que nous avons ça nzambe pour que nzambe azali bolonga atikala kotiela nga témoin te o mutapena ba Maxi na ba preuve na otala kutu et makana munoko na boyo konkane boyo kawana si je le fais parce que la monique bao ya mokili au moins na mutayebi que voiture ta maison na ba kisi pas bominer mutu makila ba na ba ba ben président parce que bazo ngumba mele mais biso nzamba osa biso bolam na makama minene pe amike nous avons honte de venir témoigner vraiment ah là 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 c'est pour cela que l'évangile de Dieu okita ba église tonde bébé ba témoigner les amoké comment ça s'est fait vraiment dans l'église il y a 1 million de personnes 2000 personnes vous avez ça bato soit disant babika venez ici tout le monde n'a pas besoin de témoigner tes retours aux ambassades non mais kasi mutawa ba peta msuka akuta mwa ya témoigner lobi makambo yo alobi po se pesa nzambe mais bato ba récupérer mais c'est pas pour ça la raison mais tellement seul on pour nzambe bato ba ko ya koloba ba récupérer je m'emballe je me moque bon récupérer ngana linga kande bon récupérer malé bepo toza na bino en to ke na malé bo moi nzamba ok na ngana ngana bazala ka wana ba mo na ska to ok voilà mais est-ce que tu coma voilà alors Maxi token de malé pour aussi dit ça je crois que toche moi virgule pour pause makambo ya toche moi pause alors projet ya Kinshasa eza ndenge nini meka ko bisa parce que olobaki oza na projet ok Kinshasa parce que makambo il faut kota tina ba théâtre projet zali que Maxi Bondo je souhaite que dans les années à venir que je sois une porte de bénédiction pour les gens l'ensemble la kanzambe bolamu nzamba salinga asala pe bandeko mususu projet nanga zali que tozo que nous ko installer les mamas d'abord na Kinshasa pour les associations il y a aide il y a pour nous sunga les orphelins des femmes au bazar ba incapacité mon biso de tout ça la naka au moins tout ça si monte il peut-être 1500 pourquoi biso la porte 1500 c'est rien so so makamo bo futu nyongoli mais ce que so na kina initiative na zana on a Kinshasa maman mo kateka mapa ana fois dio il y a $10 à mon côté na société to pesier $150 ou $200 alonga na basa mapa akomi na basa mapa nguba sucre milik mais ça comprend comme très bien est-ce qu'il y a pas mon même pas mon ami makasi soit ça a bénéfice il y a 1000 francs soit vous doubler les en gros donc c'est-à-dire à combien la bénéfice fois soit ça a 1000 francs à comment on quoi 10 000 soit ça a souffrir na 10 fois et puis quitter peut-être na 7 fois ou 8 fois c'est ça notre initiative qu'on puisse rendre les femmes indépendantes l'indépendance pas comme indépendance c'est-à-dire avec ou sans l'homme naza na soutien bandeko na ngai basi on va soutenir tu sais pourquoi il y a trop de prostitution en Afrique des virunga de tout ça là c'est à cause de quoi parce que presque 85% majorité ya basi baza dépendant ya mibali pour na il faut foutre la ndako faut za na mobali
Pour n'aller à foufou, il faut me sombre. Pour amener la bière, il faut me banda que alors comme moi ligne pour me mettre un restaurant aller amener la bière. Parce qu'ils ne sont pas indépendants. Ceux qui ont comme une indépendance, c'est-à-dire que la poste mais la NK na ozo 2 euros na ngana kena sombi NK na pour me bala quitter là-bas et comment difficile. Oui, on comprend comme ça. Très très. Pour na yebi la zoye bango ya ngona yebi na loba de quoi je parle. Quand le son est comme kilo pour na kitsango. Pour nini? Banda na combat indépendant. Na na posa au Chine té. Na yebi mbula na Chine le sous la mambo Chine na bossa nango. Pour faire dans le moment ça tout 4 5 pour faire na luka ouais foutre la mandako ouais on a 5 roboyer ouais son na socio yo na okende soirée faut luka mutu roboyer. Non, na commande basala nga grâce, na koma indépendance na kende soirée, na coach na fungoli place na tchaka moi ma bende, na bendi moi 200 na coach ici. Beau projet groupe Lobaki, vous en avez besoin ya moi caméra, moi lancé appel bon so ni ba sunga yo pour la groupe. Dans autres le groupe les mamas d'abord. Vous avez les mamas d'abord. Na Kinshasa et vous avez le groupe plus évangéliste. Il y a côté il y a côté dénoncer Moussala oh toujours ça là, il y a Mabé, il y a Malamu. Parce que tu vois des témoignages. Parce que tu as des témoignages des réalités. Dans la histoire est bien bête. C'est ça. Bon, quand je suis sur temps, nous devons comprendre. Je voulais vraiment que dans le soutien, on a un micro, attends à 5 $, attends à 10 $, attends à 10 $. On a beaucoup de ça tickets. Donc, si je mélange tout ça dedans, je suis en cocaté. Mais il y a aussi la paix. Bandeko, Maxo, je vais tout le monde à Kaoté, il y a une scène. Pour nous on a scène, na scène bino bonga ticket na ngana okela mbongo nanga. Baba ngoni ni. Ce jour nanga yanga. Na oni ngabo sombela ngaka caméra. Na mona bena soutien na bino moi micro. Ata caméra kufa, même pas caméra za ba combien, yo mzemba prix. Ya non on fait certain, mon baba 1500 balles, 2000 balles hein. Voilà. Donc, yo mto landa ngo soutenir Maxi. En tout cas, na senga te boyinga na mamba senga te. Mais na yo senga appel parce que na ina zonga na busala théâtre na ndenge ki ya lenga Maxi parce que na ndenge ya bonzambe parce que na ndenge ya bien ya ko lakisa batu ndenge mokili otambola. Papi, j'ai beaucoup vécu dans ma vie. J'ai beaucoup vécu dans ma vie. Au moni ba débat mingi le ka na ba théâtre na za posa na interpréter na ba film parce que la vérité na ngweza. Mais si on a accusé, on a discuté de solution. On a dit que question on répond de bateau. Ah, histoire, tu vois. Pour tout ça là, nous avons posé ça. Ça dit zoté. Caméra pour sombelanga et ça façon théâtre. Mais tout ça théâtre, théâtre, ça côté mon baptême. Et ça côté. Et ça côté, papa, tu as interprété la vie. Oui, Nathan Makala. Oui, tu as aidé combien de bâtiments dans le théâtre. Oui, tu as dit que mon papa Koufi, bana batikele bande papa bazo nyoko la oubia maman. Moi, maman est dimlanga. Oui, ma camote qui quitta. Si si. Parce que tu as peut contre la nité parce que nyoko la mon éthique ça comme il a que la mabé. Oh, tant que ça moi éthique ma émission quoi zolo kukakana na nzam. Oui, pour baba no comprendre ngo lelo. Ba doser ko nyoko la bana bitike moi ndam de bazuma ko pema wana. Oui, combien de films to ça. Oh, il y a des gens qui ont papa, Koufou, ma famille, papa, papa, boto li bana biloko ba tie bango libanda. Mawato. Tout le monde est un mingi ba perdant. Vous voyez que combien de tournages to tourner là ba témoin pour ba comprendre que non ezala biloko na bino tata mo ya Koufou biloko na tiki bona mwasi na ina bana. Et je sais combien de scénarios pour contre la victoire ba biloko me peut montrer ndeko na kufa zo ka sonya o teme biloko ndeko na ye. Boyebi Égypte ba courage pour tout élément. Voilà. Il y a qu'on dénoncer ba infidélité na katanda kama bana, il y a qu'on dénoncer ba injustice, il y a qu'on dénoncer ba vie ba kisi. Il y a ba dénoncer ba sacrifice, ko la sato ki kisi za ka boye ezali boso ezali bloka moza ko no ba maputu. Te ba na sakiti. Ça nous a appris quand on dirait le travail oh, et ça côté ba motote ya. Ba pasteur ba ça on a ba église, puis on sort na télévision. Donc ça dit on lancer appel au nyo sur monde attend moi le moké moi micro 1 euro so benga moi so ko benga papi game numéro ya yo benga te numéro na yo yo tia numéro na yo ba benga yo bon attends muta bengi nga biso to wana biso bato yo déjà so muta bengi en tout cas au bengi et dans opé sur notre numéro Maxi ou si Maxi non bon na sali bon na sali alors Maxi pour aussi ça ça il sera comme président
point de vue na yo. La personne n'a pas été na Guy Kawanda ici kozali na comment on dit na bosani souri non d'Allemagne. T'es Allemagne, t'as biso na beaucoup Orléans. Voilà. Guy Kawanda na Orléans. Je te sens déjà, il y a un niveau sponsorisé. Ok. Alors bien pour Edenga. Déjà dans le montage déjà. Moi qui apparaît déjà c'est bon parce que. Serge Kitete tous là. Serge Kitete voilà tous là. Ma boss, on va soutenir vraiment. J'ai envie na zonga na scène mais na musala na ndenge siko ya bien. Juste volonté na ngeza na posa na ngeza ni papi. Na ni bato ba découvrir Maxo ya sans Nzambe na Maxo ya Nzambe. Tout en ensemble Nzamba fula raté. Tout en ensemble Nzamba pesa raté. Tout en ensemble Nzamba changer à vite. Na te so kompa comme ça. Ba na Nzamba so bolinga Nzambe bo soutenir musala Nzambe venez soutenir Maxi Bondo. Toni to pesa en tout cas mokili moninga na ba publicité ba ta mokili ba o sala wana. Ok. Ba na ngambo bien. Et comme péton biso ba na to simba to se soutenir. To lo ba kenza papi, o moninga na ba na o senga Nzambe ta ona okikisha sa pena ko sa mama ba. Évangélisation na ba campagne na ya témoignage. Na yo sanza me faut pesa ngata 10 000 euros. Tant na okenda. Oyo sa mutu mo pena tayi mama mo bateka nguba. Oyo c'est ce que vous avez vu Nzamba akapapa o selo bolam. Pourtant so mama na vini mo bazela. Amona bolam bo ata ko mukana ni solo. Ana fonka ya 1000 francs. Ta so $100 ona na mona ngote. So yo yebisa mutu bi Nzamba abie. Nzamba ko solo bolam na tomo la muku babi aya solo mama. Ama na pena ufungoli saki na tombo penza saki na amso ya Louis Vuitton na ya mate na vie. Na pesier. Li papa oyo. Na zibo ya Versace na tiré na 4 na $100 na pesi mutu na vini mo pasa otambola est-ce que bateke Nzamba madame amen amen pour la nika faut biso tozo banza madame faut ka ba repesa biso la pauvreté na bango nous on les donne pas batambo on so boli ozana banda kuwana bolinga Nzambe ke Nzamba pambola bolia ona banani bana Nzambe be bazana baba baza osenga bazolela banzala Ozola ta kitoko le kabon na voiture bona makota muso ko ta moko tena obimi pe église yo kana mo beza grave na biso bato sambela o mo pela bimi église na mutu kaza ye moko mais ba frère ba sœur ba temi na ba olte ma kombi bo le ka mo pela choix ba ngenzela métro mais ba uti église ba ngenzela métro mulai kuna mais o mo na chose ki muta mo ki ba bele presa temi a petit na quand on va que na boa ko boy. Il est tout bisoba dans notre nous avons un Dieu tout puissant. Le Dieu d'amour. Vraiment. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Mais ce qui est grave, biso to bimbenga rabana na Nzambe to linga. Moi na ça l'appelle ceux qui na bana ko tanga ba koma ba ya ba beda shuna ba na zai mutu na bomo ba telema. Mais moi na ça l'appelle moi ta bana na Nzambe ba ça ko ba yokite. Souci d'engagement na okele Kinshasa na sunga ba orphelin. Ah ba yoka. Souci d'engagement na okele na somba na somba ta moi kato ba kaina ke kabula ba orphelin na okele na Kinshasa. Souci d'engagement na okele ya moi ngai fona kota na paka Juma. Bana obenga bandumba paka Juma. Il faut la téma na sema on Nzamba sali kachi na ngai. Soko mo dona téma na paka Juma luka 1000 fois pas lia fufu na pokwa. Na yese tika kindumba po Nzamba lingio. Osela otika. Tu lancer appel vraiment besoin en considération peut-être on a peine à accompagner Maxi natike na ngamo na ko accompagner Maxi na ko accompagner Maxi natike na ngai moko amen bon pas ça natike Kinshasa to ça pas toi pas Juma wana tango zotero bike Nzamba lingi yo leki na ngamo na ngalongo na kati ya vie yo po vie Nzambe soko longo te ko bomo yo un jour aloba absolument ana poster ça na poster otika soki na tiki na kolata nini. Mais au moins, on a monté au na passe au ticket na passe. Je ne suis pas convaincu que Kazaki, je sais que ce qu'il y a TU à Bondeli pour la salle Bika Mosani, au Biki veut bloquer pour le Biosani. Osons à la carte, vas-y, ne pêche plus. Je vais aller faire l'évangile. Pour que tu n'aies pas abandonné, qu'il n'a pas qu'à Juma, on a pas n'aimé pas ça raté. Fiwa no vebi se Nzamba lingo tika kindumba tamu na catch ne pas na poso tika mais soka tika ko vivre ni po vi o ya yebi ezaka ka vi wana ya kindumba abimaka na butu soko tamu ni tika kindumba soko ngana lingi Nzamba sa ngapa sanga makokia na kebisa mwana na paka papa mama soko tiki kindumba ko sa ndimba na ko teka ta mapa soko no teka mapa tika kindumba je dois $200 ango et sika wando kinda ochama bolonga no baka Nzamba. Merci pour le moment. Ngapra lo wana vie bobaka ya kindumbo lelo balobaka. Ponda lo wana vie wana mkolo a pambola kinga na musana zakino na maboko. Ezaki musana na théâtre.
yango na kama to na lobaka na beta to na kama ka tomba balobaka keno tomba balobaka keno théâtre et comme ça ka batu bandumba yango na lobaka na kama pongai na ba théâtre ne mute discipline nga ma vie on va beta ma vie même ça n'a rien à voir na tiko ça on a théâtre tant mon nzambe akomota kacha motema na ngai tala moi ça nzambe maloba parce que je voulais pas cette vie j'avais une autre vie yango na monaka comment la montazo ko inculquer montazo ko ba ba mutu oyebi histoire à montu te ça passe voilà tout ça Maxi donc du coup lobby pour monter la tika vie wana il faut on aider on la kisse bolingo on la kisse ndenge nya ko kende pour asanini azongate nde mission nzamba salinga apesinga la vie ya mwana on la lingi esalema ozomona voilà. Alors, Tolobi, on a toutes les questions. On a oublié Sikoyo, Mambasa, ça vite fait, tout ce qu'on a 3 minutes pour tout ça. Mambasa, c'est le président. Il y a président. Avant président, il y a Aimez nous vivons. Félicitations à toi, fiston Saïsaï, nouveau président. Oui, aucun des points. Bon, ça, hein? Aucun des points. Bah, invité, maintenant, il écoute pas au monde. Bah, moi, tu as mis à l'écart. Bah, invité. Bah, invité. Peut-être pour la sous membre et nous vivons. Oui, au long et mon vivant à la mémoire. Non. Oui, et mon vivant, non, on la vérité comme dans le monde et mon vivant. À l'époque d'où tu faisais président, je crois. Les gens qui m'attendent, je crois, il y avait Vieux Mangoa, Maître Paille. Je crois que c'est le mot, il y a mon tour, il y a pour toi dans le pays là. On a eu son naïba. Et moi, nous vivons tous les biso bato poto pour nous aimer bato Kinshasa vivant. Tout est un biso ni sur bato théâtre. Moi pas singa longola aimer nous vivons. Mais c'est mon bato Kinshasa bazo bela bazo na problème biso bato poto toujours ça la cotisation toujours tinda. Trop sur biso bato poto toujours un problème. Est-ce que bango pe ba ko cotiser ba ko tinda? Au moins pas c'est matin biso mafuta. Parce que moi je n'ai pas nani parce que la groupe poté flèche ça flèche aller et non sans retour. Tout ça la poste ba million ba takisha c'était même moi ka 1 euro c'est outka ki c'est dit ka bande ko na nga ba tindela ngai ya théâtre tindela nga moi 1000 francs oyo o ba longo na euro c'est le 10 euros papa nanga ça fortifie soka etinda kunde tinda ka biso ngana kata epo na mbola ka biso zo tinda kingani ya beli banani tant que comme tout ça comme ça mon réponse c'est ce qu'on a que ça na ko adhérer qu'on a pour ça. Maxi relation on a pas comédien. Normal hein. Voilà. Tokomi na suka ya mutuya ezali à très bientôt Maxi Azako sala groupe Moko voilà peut-être lancer appel je crois que à bientôt banana nord et bandawa bon mon moi ba c'est-à-dire que Maxi banda ko loba na misala na théâtre azoloba mais na ndenga ki bonzambe azope sa témoignage na ye moi makamone so lobi et kota siko en miniature et kota siko na vidéo makamona tout en avant bon alors Maxi asengi lisungi ba liboso asenga na nepete asengi lisungi so ozata na 1 euro moi ka 1 euro libende so ozata na 1 euro donc papi gen yaka tokutani téléphone pe nango fele tokutani pe singa to bengi Maxi tana zui 1 euro ba PayPal pe comment alors va payer pesa nango ba payer pesa nango si moi 1 na yo nikikunga pe nikikunga pa pe si moi 1 na ye surtout bienvenue Kasongo motema le roi manitou motema ya nikide donc je vais à sponsoriser la carte voilà après si moi 1 na ye ba bon voilà na déjà na sponsor pe mon sous comme ça nga pasteur Guy Kiampila. Hein, là où tu es, je salue pasteur Guy Kiampila. Et par le but à soutenir œuvre. Donc aussi on va soutenir la bino iska bozali. En tout cas, quand monter maté quoi pour na makambo tambola et c'est moi soutien. Moi un bal kaka moi. Déjà les mamans d'abord bango pe bazala kati ya soutien wana parce que déjà to soutenir d'abord fait là. Mission ça pour les femmes. Oh ba boti bazana soutien. Moi c'est bien tout ça la kati wana. Et on site na bien on a aussi la chaîne parce que la chaîne ce qui n'a bandu ko tourner et ko permettre biso
et on les canaux de télévision et vous permettre biso de faire sponsor na kata c'est ma sponsor et dans l'amour et manokota et vous permettre tout de sunga ba tout qui na sunga pour na sunga orphelinat il faut aux en avoir quelque chose si faut la mamouise à solo ko sunga auto ba basi ba ba ndumba ba ni tout ça to ba wana pour na sunga bango pe ezani et c'est quelque chose nous tu ndeko za na moi lamba moi chemise moi eloko olingo okaba obwa que basi ba otama mitaka na kishasa yo zo bilambo zo bwaka denga maxina sara ba carton bila surtout biloko abana ba sapote abana ba basket abana soko za na Paris obenga na yaka presque tous les week-ends à Paris toko benga tokote na gare du Nord oyebisi ngai na ye na voiture na nga na kotika na ba coffre na ye na sali ba carton na ke na tindaka na kishasa pour avoir orphelin. Ok, voilà. Tu comme na souka maxi pe sa mbote pour tout ça na biso. Mbote na nga na Dieu le Père, Dieu le tout puissant. Oya osa musala kaka ndenga na kaki. Peu importe la situation, nzamba otika na nzamba. Nous avançons. Toujours quoi avancer. Amen. Yo muto otala ngai nano ndimela kolo lokola Seigneur te na vie na yo. Lobi eza yo te lobi eza nzambe. Amen. Mingi bazela ki lobi yango pe ba comité. Soki mwana moke na kati ya libuma mama azosala azokufa. Risque ni dans la kati ya libuma eloko te. Mais on a danger pas kufi. Donc attention maman sucre et maman asali morne. Voilà. Bon yo na muto tama na mokila risque il y a keba ya tantôt plutôt on ne sait jamais yo sans nzambe. Zela nanu lobby eza mokolo musute lobby yote lobby eza nzambe suko moto yebi ke lobby eza nzambe tango ngoyo obanda kolukombi bongisa oza na ngambo moko na opesa toujours batu conseil kolinga kozanga akante oza cirque monguna abom akayo po bato bazana bakisi na bango bakanga banzoto na bango bazaka si omona ozo basi n'importe comment aozo liba n'importe comment bo c'est sida banga po bi nzoto na saka ngata sile sani ekota te abanga kana verre net po beta motia yo kasi bato bazana bakisi batela ba poison te e bien ba mbomba ça ba poison mais akwa meilleur ba subi yango amelia wa subi yango pona nini asaka ngaka banzoto za protéger quelque part biso be ba to tinga ma panzambe mabondeli na biso tongo midi pour sani ezokanga biso mazita na banzoto ezo bomba biso parce que yo pas satan ozate et pas nzambe ozate oza naître yebisanga quand je suis monté misama ba le tala obia tala atalo na deuxième œil arzote très bien facile yo ba tibo la akufi alali ba sala accident boye ville bazo yi ba bila ba vie ba makolo bo tala boye ba te parce que oza na ngambo ozate il est temps de choisir un camp. Ok. Mokile comme na suka luka kamena na osenga yo yaka na ngambo ya ngai unazali ngambo ya Jésus Christ de Nazareth. Awa pembe na pembe. Quelle grâce. Voilà. En tout cas bandeko to comme na suka merci la bino de l'autre ekozwa maxi. Tobaki témoignage eza munene to kenoma omoni tozo développer so lingo kota makambo kokota nango te. Kokota makambo te po o souffrir. Kokota makambo te. Maxi aza muto abimi na makambo yo. Nzamba bendi na makambo. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, merci à nous Maneko Bonalibiso, merci na Claude Nanga Boniface quoi. Le lazi mbange belé. Merci na Mireille Matondo na mboka na yo, merci na Niki Kunga. Botika malam. Merci beaucoup. Tolo bela vie. Merci. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswela ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mbala Sandrine na Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mampuya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto banda seko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama
Songa de Bundes, Didier Mouzinga de Francfort, Alexis Mosé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokoti Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo. Papa Kolera Diana Sai Jens na Mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lolite mosala seko banzayo Utotika ngaina kopa na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dogwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalu Son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda Mandalala Esko zoyeba ndenge nazo souffrir Pesa na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazo banga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eske zoyeba ndenge nazo souffrir Ntango kolala ndenge nazo sentir Molingongo ya tindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo
émotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso mwana liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Maman Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba